Shalom, shalom, balinga mikat nankolo ya tolo na CTV ya notre Anne Kalambai. Toza juste à la clinique kinoise wapi to yako une fois pour na likambo oyo elekaki na kati ya mboka Kinshasa foi déjà plus ou moins 1 mois et demi likambo ya pasi ya kufa ya Manadine skena bana na mibale o wapi pasteur Bishop Mangwanga sa mepe ko boma bango et après 1 mois et demi nous sommes là parce que Babi Kekor Malelo, on est dans la clinique chinoise, je crois. Billy les Akotel, ça m'a pas ya Papa Francis, Nengue toi dans la clinique chinoise dans tous les 3 corps. Tous les 3.
Fête wana ye bakateli ye wana. Tosambela Yawe Nzambe tata na biso na likolo topamboli opoza malamu Maloba na yo elobi na Genèse chapitre 3 verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été tiré. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Maloba oyo Yawe Nzambe na tongo alelo kokisami. Lobi na ba circonstance nyoso toyebaka kokumisa otika lokumu kembo pe masanjoli ezonga epai na yo yeso totielaka motema nde tobondeli bongo elongo tolobi amen. Est-ce que mwana Nzambe moko aza kokoloba amen? Est-ce que mwana Nzambe moko azali kokobetela mokonzi na bakonzi maboko? Gloire au Seigneur. Balingami toza na tango moke nalingaki naloba na biso liwa ezali rendez-vous ya moto nyonso meloko ya motuya ezali ya komituna pona koyeba ete sima ya bomoi oyo bomoi mosusu ezali eloko ya motuya ezali koyeba soki nga pe nalali lokola baninga balali boye nakozala wapi. Tokoti na 15e verset na kotanga yango na kobalola ngo ka mbala moko na lingala ola ko gagner temps. Sima nango na moni ngwende ya monene ya pembe epai wapi oyo moto afandaki na sepe na likolo pese ezali kokima liboso na ye pe esika moko te ezwamaki mpo na ye mpe namoni bakufi oyo bazalaki bato minene na bato mike bazalaki kotelema liboso ya ngwende ya bokonzi pe mokanda moko efungwamaki pe mokanda mosusu efungwamaki bongo na yango mokanda na bomoi efungwamaki bongo bakufi oyo bazalaki wana pe oyo bakutaki bakombo na bango na buku na bomoi bango pe bazalaki mai esanzaki bakufi oyo yango ekangaki pe baye bazalaki na se na mabele bimisaki mpe bango lokola pe moto na moto asambisamaki kolandisama na misala na ye bakufi afungola mayele na biso afin ke tososola maye tokoki koyoka na tongo ya lelo baninga tango toteyaka na ngonga lokola oyo toteyaka mpona bakufi te me toteyaka mpona biso baye tozala na lipati elongo na Yesu Masiya me convocation ekozala mpona oleka na esambiselo baninga na lingai na interpele moko na biso na ngai na mbuma oyo toloni kaka yo nde moto koki obotisa yango ezwa esika na motema ya moko na moko olobaki na esika ya matanga nde esika tozwaka mayeli boye eyaki biso Nzambe tika biso moko tososola mpo na lobi na biso ekolongwa biso awa ti kokende kotika bandeko na demeure na bango ya suka zala liboso lokola motambolisi na nsima lokola mobateli oyo nyonso ezali ya yo te ye mpona kotia trouble mpona komema yiki na kati ya bana na yo ezala mosika na kombo na Yesu Masiya yawe Nzambe kaka yo moto kokobondisa libota oyo kaka yo moto kokopesa kimia na mitema ya baye bakufeli tika lokumu nkembo pe masanjoli
ezonga epai na yo. Na yo yeso totielaka motema nde tobondoli bongo elongo tolobi amen. Betela Yesu Masia maboko epai ezali. Dont une est décédée. Comme étude faite, elle est graduée en marketing, licenciée en fiscalité à l'IEC Gombe. Comme occupation, elle était une femme d'affaires. Yami Balé Ndeko Nabiso Merveille Lusango. Elle est née le 4 septembre 1995 à Kinshasa. Elle est graduée en sciences infirmières, option hospitalière. Yami Satou Deogracias Kembo. Elle est née le 18 juillet 1998 à Kinshasa. Elle a fait comme étude la communication sociale, niveau G2. Rapidement, Ngonganabiso Eza Otanga, Tozo le kana dépôt ya gerbe de fleurs. Tokosa lango na ordre poto gagner Ngonga Bandeko. Nous commençons avec la fondation de la première dame, Maman Denise Nyakeru. Nous profitons ici pour dire un grand merci à cette fondation qui n'a pas arrêté d'assister la famille dès le début jusqu'à ce jour il y a enterrement. Nous appelons donc pour le dépôt de gerbes de fleurs la fondation Denise Nyakeru. La fondation Denise Nyakeru pour le dépôt de gerbes de fleurs. La famille Mating Lusango aussi se prépare. Toza na ngonga mingi te bandeko. La famille Matingu Lusangu ezolanda na sima. Sima ya famille Matingu Lusangu, les amis de maman Nadine et les amis et les mamans de Benin Cotonou. Ma femme d'affaires ya Benin Cotonou pe bazo bongama. Na baninga ya maman Nadine. Famille Lusangu Zolanda, famille Lusangu Matingu. Azwaki esika na moto kwa yeba pe asilisa pota ya motema na moto. Asilisa pota ya motema na moto. Mongona azwaki pasi. Famille Matingu Lusangu bazoleka. Baoyo basi bapesi fleur babimi batiki espace pona bandeko. Tozala ngonga mingi te bandeko, towelisa ngonga. Famille Matingu Lusangu pona dépôt ya fleur. Sima ba maman ya les amis de Merveille, basés de la Mapon à dépôt de fleurs.
Les amis de merveille aussi se préparent. Les amis de merveille se préparent. Les amis de Dieu et Kiki Bassila aussi se préparent sur la beauté de Jean Fleur. Monsieur Maengue, merci Manayango. Nous aurons le nom de la famille qui sera dit par Monsieur Albert, par Moko Albert, qui va représenter le papa de Monsieur Maengue. Oui, merci beaucoup. Avec beaucoup d'émotion, on passe la